internautes, aurait plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine KinX. À travers votre site préféré www.ehp Media, fidèle internaute. Champion Wada a vraiment très en colère quoi. Champion Wada. Na comportement ba journaliste na ba musicien. Champion Wada on a la Sabine yo. Ya na ville ta contrôler la ville. Et le musicien modé à Congo a bi champion Wada té. Tout le monde a mis ça Congo a bi champion Wada. Musicien autant que ta ville a bi champion Wada. Champion na bango yo. Ne ba bomo ba musicien ben ba bis ana sac ya makofi. Donc si go il y a tellement journaliste na comportement mabe. Champion Wada télémélaye. Ceux qui ont journaliste, mais musicien mabe, champion Wada télémélaye. Oh, musicien qui n'a pas de tarabatu, champion Wada télémélabango. Yango siko na grand boule, tout le monde est champion Wada bien. Yango to côté champion Wada, champion Wada. Bon champion Wada. Malamu makasi peneteke mutu nanga depuis longtemps 2 semaines yango zole. Oui, na tiré moi ville, yango na zongi la champion Wada noki. Ça veut dire qu'il y a une pression makasi pour y bien na zaka mingi na yo des marotro des semaines on manque nga on appelle na souci na commission nzambe pour permettre nga no to mona champion Wada ba idée na yo to se peut to ki ba idée na yo trop et ça linga bien to bité ba idée champion Wada ça bien il faut champion Wada loba champion Wada musique ndenge yo tambolo yo mona ndeni. En tout cas, pendant que nous avons un souci, premièrement, nous avons des journalistes qui ont la liberté à presse. Liberté à presse, ils ont la liberté. Pour les journalistes, ils ont bien politique. Mais les musiciens, les musiciens, tout le monde a bien été. Ils ont été champions. Ils ont discipline population na pena na beaucoup les gratter mission on a pena bongana pena to sa émission to lobela ba faux comportement ya ba musicien ba faux comportement ya ba journaliste mais tango solo ba wana tango lo ba faux comportement ya ba journaliste c'est-à-dire ezana likambu déjà oh champion Wada au remarqué et un journaliste oh yo remarqué ou bien problème mo bo oh remarqué et ça là que oh lo ba keno à propos ba faux comportement ya ba journaliste to ba non ba journaliste faux comportement ya ba journaliste précisément aux autres quoi de ça on a journaliste net tu le là ndeko na biso mingi to ebi ka sala mingi na chaîne moto ko lo baté pour ça chaîne grand honorable donc oazaka na batnyos to malamu plus mo bilumba yo donc tant da kombo na chaîne RTG yepena musana ya ngwado ayambaka ba vrai journaliste mais cette fois-ci émission mo comme ko regarder biso lo émission ba fazer ya ndeko na biso sala mingi dimanche nyoko lo baté pour musique ya dimanche ya musique ya dimanche monte ke RTG ils ont fait sa tolité na ba bana émission mokonzi mokonzi na sala ka dimanche ka bongo po nini muto pena le kana ba bande de l'école en tout cas na nzimi tata mais polémique ba biza ka polémique du travail hein débat pour notre travail mais biso eza sous musala déjà pena ke ya ko loba pena mabe moko oyo ko loba te wana na ebité so za pona bato ba le kana ba bande de l'école to bato batanga émission eza na lenge émission eza suivi alors ba journaliste ba sorba information émission na non émission na eza suivi te eza suivi pena te en tout cas no 50 fois bongisa yango po chaîne non non c'est l'émission eza no chaîne moko ils ont l'alignement qui toko RTGA la chaîne mère il y a honorable plus mobile yango mo que champion na telemi po apesa pena conseil en tout cas tango ebi que za chroniqueur ya presse soit disait ya moto kengani il faut ba rappeler que za journaliste musala na yo ezali pena mingi ko kabula news à part ça ko kabula news ko yeba ko zala na batu nyos to bosa malamu musala kitoko na mboka na yo yango le lokwa liboso licha liboso oh te mettre Karim Mokonzi ma beni yo monela yi non mon na mingi c'est impoli parce que atakutango c'est impoli c'est impoli pena impoli makasi po nini mutu azo luka sane ba net biso soto za bato mabe mais ndenge Karine Mokonzi manka wera na fiesa meto bete ba mbata soto bete ba mbata te poto take a droit kana ba colonel ba peut-être un bobanga non bongo te droit ya mutu po no bikete eza mabe mais loko pe asala kene eza mabe abandela ba biloko en tout cas ne ko bise pe na bo soki azali journaliste azaka na limite so za bato ko conseiller te ngai naza champion na ye na epi na pona ko conseiller ke atika ba oyo FC permettre yete asala rango te netike eloko liboso to kino wata ake mikele news ali boso bimike a cause nende wata abetite biso tolie lo bo ame na wata libabe mais yango wata libabe za grâce ne menga na ko ebisa eke ayebaka ngo ke soki wata na poto e indeli mabeza pona ye na kosi ndeko la ngai eza pona ye
yende mututu asa premier news ali boso ya o ke batawe ba ke wata soka beti na poto des apone yonga pina epone bise ba bon comportement ona ba comportement mabe on il faut atika yango asala musana na voix normal état que journaliste azaka na parti prité journaliste azaka pona news yesala news mais ba news o sa soza malamu eza malamu to bien ochawata po opesa wata banzela te akosi akosa pesa wata banzela te akangene wata makambo fula ka fablo yepe mtakosaka ya fula wata non yete mtasula fula héritier za non héritier auti na ke héritage ne muke yebi wata ninga bani makambo na silelo komi wata makambo donc nga pe na sepeli bina mingi côté ya wata ninga za bon ko ya na ebo a invité Karine Mokonzi pe mais na ça biso bien take bateau to wana besoin minake non wata alongola Mokonzi au chargeur de presse wana na bakapa azwata Hélène Kalema to mami lela bazala wana to mère na so RTN onani mère na so nani mami lela mère na biso wana pina azoya zala ta wana ba retraite na mikili banu oui azonde ba retraite jinga wana bango ne bakoye kozala ba Laurent Tandas ba niveau ba wata babi Mokonzi na moto peut-être moto na ba to tanga takala moto na peut-être te moto te ana moto te ane loko te saka ke oui atika ke impolitesse za mabe po mokilo batutu balandaka makambo neti nga bana nga balandaka ba internet makasi bana nga balandaka pe RTG ya mingi poza champion wata mutaba jo modango yango te jo modango wala bina tetika mutela nga ba ketch jo modango pe na place ozala mi Kaspey yo beno yebie muninga Hervé Mwanza na Hervé Pembele donc bana Mwanza garçon de luxe so ya moko za suna kati Hervé Pembele na Londres moi mobali moko pembe do soka yekinza bengata ngai omene mission ndeto sala ngo boy yo mpona prouver yo zo numéro na omona RV pembela ko benga yo ayiso bina ke yo ndenge nini osola kana champion na biso walinga champion non violence walingi ke héritier Watanabe alongola Karine Mokonzi pembe na ye to banana yete en tout cas mnaka obebisa okesa obebisa bina makam na biso te kenga na kala ba mission tout ya ville tous les missions na ba leader na ba mission na kala bango su Mokonzi akotaka la samba te na mona la samba mena mona ngeso la samba ya kate la maison mère acha sous makolo te on a biso te to boyi ba limite to même ata soki na ba église to buka ka ba limite eza bongo te est-ce que ko lingo za limité non ata yo moko pena to buka ba limite tina ba vie de prière to buka ba lié yango na peka ka yango su to so mona ko ba ndeko na biso ba osala ngo live yango mo biso lokota to kena nango tina spiritualité nde to zongoli ba na monda ya nzoto boye batika eloko ba osala eza mabe koluka kosaba rankine moko boye po yo mona moki ofinga papa moko mokolo te eza propriété yeba pe vina yo te bongo so dépasser mo baneti na ninga net o dépasser baba bonga ta bato ba age na ba obima siko po Karine na bimi siko yo to première fois na yo Karine Mokonzi na ka ka filmer Marine Musambo Mutakala nde ba kenisa ka prison ti abima kanina na mona pe Karine Mokonzi abima ebela ka wana ebela ka na makama mabe yango na ebela ka wana nde pe na mona ka buzo bango zo comprendre ezo tikala aotika ngote ngana talisa epena ke tout so za na muta ko conseiller te cette fois-ci champion no 3 fois champion du Congo ayeka pona ko biso ke ndengo zo mema wana eza ngana obangiso te ndenge zo mema wana eza les inconvénients pour lobe ko futa ngo ata même chose kana pasteur na pona mona kana ba pasteur atuna ba pasteur ona soki loko azo sala wana eza malamu penda so eza malamu en tout cas ayo ebisanga pa benga pona kana na vila benga bite na benga i pasteur na tuna ke loko na obena ngo sama bangiso te wana aza journaliste biso tona ba journaliste belé yazaka moko siko obangi na ndengeni abandi pesika tolinga to tailler polo bia ko ma produit malamu alunga na pemena wata oya posa na bino ndenga bongo po na bien yo mono ngozano ebite ke bino ba journaliste bozaka il faut oza place moko te po lelo yo kanga mana mutu moko so mutu alembi yo wata memena poto za na ega même eloko te wata poto na ebite wata linga ba orchestre te soki ake poto na ya koloba ke o ape finance mo mbongo na epo wata linga musala côté na pe na ebite na koloba te po wata linga mingi koloba boss pena a Osaka soka oser pena pas souci pas de souci wata oser tout le monde a démonstration depuis maison mère yana misemo ta no kabala na maison mère o héritier Watanabe ati wana bena moto boya na lo yengete ko tsaka na mbongo te bon comportement à travers les ko to tena na ko kabana te ko kabate ko kabelo ko to mo kabela mutu mbongo esala pe lo mote mais comportement malamu ko pesa mutu ndobo pa ko mi ko péché lobi comportement malabi ke mutu ana apesa nga ndobo apesa nga pambo mais biso chance ndo oyeba ngana ba même na tendo ina ba chaîne ki Kinshasa kaka ozo ba mnege no so wana programme ko yamba wata
En tout cas, pendant donc, n'a pas le somme tout le monde dans le là, il sait déjà qu'il y a qu'après émission. Donc, c'est dit qu'il y a un solar. Donc, quand on a pendant Ouattara, pendant Kari. Quand on a pendant le belate, à part ça, tout le bakoton, nous autres, bah, on sera si là pour n'habiter sur. Comme ça, nous avons en tout cas Ouattara, pendant ming n'attaque en l'art, n'attaque comportement de son amour, tu n'as vu bon aux ongles s'il est. N'attends le batambon au basila. Oh, le tout au cas sous bango de Tokomo, Kasuba, au Bobima, Toko, Kapeka, bangote, mais à bon comportement, toujours toujours vivre. Pour ce que Moutomo, un bon bossene, rendez-vous beaucoup de à Pessioté. Si vous vivre, Champion, merci beaucoup. On a souvent maintenant tous nos questions moroboye. En dehors, Karine Mokondi, ya wata tête, tout au monde l'obeso. Alors tu connais quand on a RTG, na plateau pas tenu coco bien bouteille à gagner. Ah mais on a une émission. Est-ce que ça m'a bête mal? Ça m'a bête fort. Émission presse et nani. TV tolanda ngo poani totala ngo po totala malamu ya mabeto ngo c'est que tango bandi ko laksa ba bouteille ba gene na ba TV attention ne commune po Molière nan yo mo papa Molière ndé azo inviter azo filmer ba tona ba tika so yezo bima ngo na TV zo mona ngane champagne te zo mona pete ke ngane champagne te ya po fa na gene so ka foule loko na ya bokoko mai ba ningi ni ko foule o mena ba presse bon nde bana balandaka ezo tirer attention mo ga bien te. Donc, si vous avez makasa kolo bakenga bande konanga na milaka champagne te na milaka gene ke abimisa ngo tina ba TV bokola ki sapenda ke za popotre pour ça père des enfants azape kombo na yoka honorable lobeso c'est que à part sa musique azaka mo pe na ba idée mo bo akota pe ba place mo okelelo pe to ko zape na sima na ye liboso biso pe na sima champion Ouattara fort en raisonnement en tout cas félicitations ton na soirée numéro contexte ezali opesa Jomodango nanga Jomodango Hervé Mwanza Hervé Pembele bozo numéro nanga yango 085 25 56 130 na suka na bande sango na malembe penda bande lisusu kaka pona Jomodango na Hervé Pembele na Hervé Mwanza garçon de luxe ye ba ketch kuti na lembana ba ketch musu ba pesa nge pola mais so ya pesa ketch na santira na ke ketch wana nde mona vena nga fere so pesa nga ketch ndenge zalaka papa Richard de Poule, ve ba ketcho no pesa nga ve monza ba pesa nga bo arabe no mbale. Yango na sepeli mingi na émission na biso ya collègue nanga nani? Mokonzi. Na yo émission na Marche avec tika ya émission kobaka bo ça ba pena pona ko dénoncer ba o batama o tozo mona ya mabe na ya malamu koloba izaka bien po mokilete yama. Merci beaucoup champion Ouattara, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Ezaki champion Ouattara a petit conseil naé. Oh, il y a ces la raté quoi. Ceux qui ont ces périté, bisous toi en presse quoi. Bisous toi en presse. Ceux qui ont ces périté. Oh, permanent le champion Ouattara lobby ma bé, on a droit de réponse. Ma bé n'inga numéro ça wana. Ah, on les gars contredit champion Ouattara. Champion Ouattara lobby au état lié. Champion Ouattara lobby. Non violence. Champion Ouattara non violence na kataki ni tobo ranking. Champion mais azo boy ranking. Violent to lingite to ça. Pe na brutalité au zuya yo. Na ko peso to so mo lo mo amuke. Oyebi ke problème to na mingi ezabna ke oui ya bolingo kaka po tozongisa entre nous ba congolais ba diaspora na ba o bazana kini to sangana po yozo momo nango sukali na miliki zo sangana te na mitu na kata Congo yebi yango eza kate fort sukali na miliki te mama mokate te sukali na miliki na sansi nini bandiko na biso na kata na poto sangamne na bandi biso na kata sangamne to melite to sisi nzala to sangisa to sangana te to mela te nzala polo soke na poto zongo 12 ka moko mais ola tango chaque jour me ba boye ba te mais lokwa mikolo to ke su poto te to komika na batombola yango moto bolingo ekomi kosila yango moto zongisa bolingo ba congolais entre nous ba bana poto bana ba mbongo ba opi bana bakini bana bala ba sangana po idée moko malamu ezala. Merci beaucoup champion Ouattara, merci beaucoup. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Champion Ouattara PCA conseil. J'espère que Kevin Kadzopo se pena conseil wana. Champion Ouattara Kevin Abi champion Ouattara lobi malamu. En tout cas tout le monde n'a bien et ça lit bien. Pourquoi pas remercier Indrik Mawete Maïna Maï. Indrik Mawete océan, Indrik Mawete fleuve, Indrik Mawete mer rouge, Indrik Mawete maï oyo Moïse abetaka kani kabwana kaizalaka maï wana nde Indrik Mawete. Indrik Mawete beta pe kani manini beta beto batona maï. Ma chef ka kabwana na mpia kadi. Osamba ko tute osamba mutu pasidi. Nana ngako boye Indrik Mawete babata madi bakofuka madi. Si apata. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai dit, j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye.